Ridore Ambongo cardinal akebisi population congolaise natina ya ba politiciens ya République démocratique du Congo si on base à la vigilant ezalaki bongo lors ya prémisse ya monseigneur José Bernard Likolo kuna na bokomo à la mosi population bayebela na ba politiciens mayele toujours président de l'Assemblée nationale azalaki na Cameroun pour participer na 51e assemblée plénière ya ba parlementaire francophone. Entre-temps, population ya République démocratique du Congo surtout à Kinshasa bazali kokamwa ndenge gouverneur topé ba autorité ya Kinshasa ba autoriser marche ya le 22 juillet oyo opposition à lobaki ako sala entre Werasan na héritier week-end oyo babetaki concert anani eleka kitoko eza mituna na Kinshasa tozali komituna ba population to pe ba fanatique pe ya ba orchestre wana bazangaki réaction te na micro na biso ndenge ezalaka kaka nyonso na kati ya edition réalité ya bana kino 51e plénière ya ba parlementaire francophone ezali kosalema na Cameroun et Meboji Sangara président de l'Assemblée nationale a représenté la République démocratique du Congo. Batravant, il y a 51e session, il y a assemblée parlementaire francophone et Fongwami. Mokolelelo mardi 7 et Kosila, le 12 juillet 2026, Kuna na Yaoundé na Cameroun. Président, il y a assemblée nationale, il y a République démocratique du Congo. Honorable Aimé Boji. La délégation, il y a ba député Misusu. Bazali déjà Kuna depuis lundi na Boutou et Sikanini. Baki ko participer na assemblée Oyo. Président, il y a parlement congolais a participé. Lelo na ba réunion ya lolenge na lolenge ya programme ya session oyo il a été ensemble oyo et sangisi ba président ya ba parlement francophone et belé oyo ba kolobela ba enjeu politique démocratique économique paix sécuritaire na espace francophone présence ya président Bouji et talisi engagement oyo RDC azali na yango ya ko contribuer na renforcement ya coopération ya parlement francophone promotion ya ba valeurs démocratiques paix ya koluka ba réponse ya motuya na ba défi oyo ba mboka ebele bazali na yango tolika ete le solo ya République démocratique du Congo insécurité oyo ezali na partie est RDC et kobetama po bato nyonso tu esengeli pas à la conscience oyo ezali koleka na est ya République démocratique du Congo ezali kosalema kuna ezali normalité tolika ete président ya assemblée nationale ya République démocratique du Congo Aimé Boji akolobela yango avec na pacte pe idéologie pe solution esengeli epesama mais chimie asengi dialogue et pe unité entre ba congolais kasi ba analyste politique bazali komona yango na lisu mususu micro ya Kandu News ezalaki na terrain. Ba consultation na Bujumbura esikanini ba opposant ba confession religieuse ba kendai kokutana na président ya Union africaine esikanini ba beti masolo na ntina ya crise oyo ezali na République démocratique du Congo kasi chaque opposant oyo akutani na président Union africaine moto atalisi détermination to pe souci na ye oyo ezali kosala ete amener balit oyo azali kosala na gouvernement oyo ezali en place kasi président Evariste Ndayishimiye ayebisi bango esengeli kokende kosolola na ntina ya dialogue oyo ezali constructif mpona koluka unité na kati ya République démocratique du Congo kowelana ezali na yango motuya te Tshisekedi alobaki dialogue ekosalama mais ekosalama na bato basali nini babomi bakongolais te lelenge oyo pe Ndayishimiye etant que président ya Union africaine nde abengisi ba opposant nyonso mpona koyebisa bango ke dialogue epesa nini esalama na dialogue eyoko nini esalamaka na dialogue Fayulu ava participer akozala pe na il faut na ye atya na kati Sesanga ava aparticiper akozala pe na il faut na ye fo atya na kati basango pe ava baparticiper na dialogue bakozala pe na il faut na bango pe batya na kati le président Tshisekedi ye pe akozala pe na il faut na ye ba il faut ne kozala nini le président Tshisekedi na part na ye il faut na ye kozala ke dialogue ekosala mais il faut Kabila azala te dialogue ekosala mais il faut bato baboma
bato na Goma bazala te position pe bango pe ba nini dialogue ezali mais il faut présence nani ya Kabila le président ya Union africaine d'Achimie asengi ba Congolais basala dialogue wana ezala wana problème te Kabila koya ke avant participer bobimisa ba général avant de participer, c'est-à-dire bateau nyonso bakufa na Goma na 7 jours 8000 personnes balala na Goma, c'est-à-dire qu'on est inaperçu. Dialogue et négociation avec des photos négocier sur makile zotanga. Ce que c'est un dialogue bateau basim mando qui ce que so soli na bateau basim bateau bazana fait. Faut so na bango, faut fait ça ici là. Babomaka place moteza vanda tout vanda biso nyonso to vanda to solo là. Toye beloko ni ezosinda ke guerre esa nini esalama sikoyo ozoboya Kabila nanga bazalana na Kabila nanga bango ba koza guerre bango ne basima nduki ko négocier bali na basanga siko ba cause ya bitumba siko to négocier na bango to salini to koye ba cause ba bomana ni moto makila so ezobima na pota bawela ko bomana en place makila ezobima po hémorragie salama te siko biso to linga to boma hémorragie na to simba pota te pota za bananga eza Kabila mais j'appelle la cause des autres de ma place voilà faut te révéler on est ça là quelque part aussi maman doki bah tu vas déformer yango parce que président Burundi n'a pas mokonzi ya Congo c'est Fachi dans un loko moko parce que président Burundi il pose un problème est passé na Congo puis na Burundi dialogue qui est ça la maka ba Congolais autour de table mais nanda ozi oyo politique Moïse Katumbi alliance ba ko participer na dialogue wana zama kambi ya ba Congolais parce que o asimbi manduki akozala kate na lisanga wana ya dialogue akozala kate c'est le crime de guerre crime contre l'humanité c'est le génocide au massacre ba tout na Rwanda après son pété il faut ozwa etumbu faut suka na boloko faut pesa leso o ba ko na kati ya boko na biso c'est ça tolika ete nyonso oyo basololaki ekolobama na miso ya bato entre temps C64 va annoncer déjà jeudi bazali na conférence de presse esika nini bakotalisa mai oyo basololi pe bakopesa position ya bango na ba recommandation nyonso tu oyo président Evariste Ndayishimiye ayebaki na kopesa bango totala pe tozojimele. Alors qu'il allait participer à la messe à prémisse, il y a José Bernard Likolo Monseigneur, et c'est le côté cardinal Ambongo à la moussi de la population, à partir il y a beaucoup de pour la Sabango, Kebana politicien, Baza Batabalula. ezali kokufa kasi bato bazali kotala kaka boye message ya cardinal Fridolin Ambongo liboso ya bafidèle catholique kuna na province ya Chwapa esika nini asensibiliser bango na ntina ya kozwa conscience po kotala lolenge mboka ezali kokende mabe makasi esengeli bakongolais balamuka mpona kodefendre mboka oyo. Le pays est en péril. Elingi koloba ekolo ya biso Congo ezali na likama. Pe soko tokebi te ekolo ya biso ekozala lisusu te. Pe tokomi makambo mingi na mokanda mona. Na kosenga na bato ya KCC justice et paix na mango mama somazwami te bon manyola makambo ba episkope bakomi na mokanda mona. Tata episkopo alobi ete na mboka mobimba oyo esengeli kondima kaka basale ya Nzambe po bango nde bazali na bolingo ya mboka bapoliticien bazali lokuta mbongo oyo kutu bapesaka bato ezali mbongo ya bakongole bango moko yango bapesaka bakongole ezali mbongo ya poche ya bapoliticien te soki bapesi yo mbongo zwalia kasi kosala makambo oyo bango balobi te nzoka nde bayi politiki soko baye epana biso bayebisaka biso makambo mazangi tina pasi bana Congo bazali komono solution bango bazali koya epana bango epana biso nde ba changer constitution pe tozali kobetre bango maboko boboto soko tolingi kobima na boumbu bakotisi biso bayi politique bakotisi biso tozala bato babwanya bato bamayele ata bapesaka biso mbongo ata basalisaka biso tofungola miso
tofungula mayele mpe baepiskope balobi nini solution mpo ya avenir ya biso banso mpo ya bolamu bwa bana Kongo mobimba tosengeli tosangana tofanda tosolola okati na biso dialogue mpo te na suka toyokana ndenge tokoki kobongisa ekolo ya biso. Dialogue soki dialogue ezali te avenir ya ekolo ya biso Congo ezali lisusu te. Awa cardinal azali toujours na kobeta sete on a dialogue esalema na République démocratique du Congo. Selon ye bato nyonso to esengeli bavanda na table moko po babeta lisolo ya mboka oyo po mboka ezwa ela mosusu, kasi soki botiki kaka mboka boye ekolimwa po parti mosusu kutu ekokabwana. Tozotala mpe tozojimele awa na baprédication nyonso to église catholique ekomi lisolo kaka ya mboka. Mateya ezali lisusu mingi mpenza te, kasi mateya ekomi kaka masolo ya dialogue, ezala na catholique, ezala na SSC, ezala na église de réveil, ezali kaka lisolo moko ya mboka nde ezali kobetama. Tozotala kaka mpe tozojimele eske basali ya nzambe bango moko nzambe ayebisi bango nini on na etamboli malamu ya République démocratique du Congo. Le gouvernement provincial ya Kinshasa et l'autorité va autoriser marche le 22 juillet oyo population amoni yango na lisu mususu bazali bongo na micro ya KNB News boyebi malamu ke KNB News awa totika aka maloba na population. Liti na biso tosali pour la instauration de la démocratie et de l'état de droit. Donc il faut que ça la prenne exemplaire. Ainsi comme on équipe batwa tellement ba repousser qui marche na bango le 22. Bon, totali lobi na moni gouverneur de la ville a aussi a consacré réunion au conseil de sécurité provincial. Les kuna bazo de kanishke non ba tike la bango journée wana ba marcher na bango ba marcher ba ko sécuriser bango. Pour sécuriser bango pour que ba débordement salate ba virer salate. Afrique faut trouver la démocratie et un poison mortel. Pour marcher le 22 ba osala par formalité parce que voulu il faut que c'est la constitution. Cordon umbilical wana faut que katia wote c'est la misère. Congolais kapo excusez-moi les termes depuis congolais bon ça la rivière té nous ça bazoba. Faut tenir la rivière té bazoba. Pour mona il faut nous kata cordon umbilical ouais sont des mais ils sont déjà esclavagisme parce que nous étions déjà des esclaves. Déjà, se comprendre pourquoi Batika classe débat, 80% de Congolais va bourri, moment où on va comprendre l'idée. Nous avons confirmé total là, mais 80% des Congolais ne vont pas les Kabou, sont des bourris. Effectivement, parce que on va ça là fièrement, la pouvoir est le cas. On va Batika biso les lots, ça la paix, nous comprendre les lots. Oh, il y a référendum, il changement constitution, il y a tous les cas où belé. J'ai dit il y a 80% de Bouri Congolais. Dans ce sens, pardon, la terre m'a oué à Bouri, mais nous sommes comme ça. Mais, Basala, il faut changer constitution. Makamba lokuta na toyebi yango mwana mboka. Wana ali lokuta IDPS. IDPS yali parti ya ba milice oyebana. Bango batindaka ba milice na bango pona ko menacer bato. Biso na kata ba je wana qualité. Bango nde batindaka ba di progrès, balatisi bango bateni à la police pona ko menacer bato. Mais yali faiblesse tout comme teme yali nde ba échouer. Yali te ba échouer po baboya bandima biso le 22 to kwala na balabala. Na makasi to kwala na balabala jour à le 22. C'est le 12 sitting baboya tite. Mais to bimaki ba opposant to na ba opposant na mboka te to na ba ennemi. Est-ce que ba opposant na biso to na bango bazo sala pour intérêt à Rwanda? Que intérêt à peuple congolais. Bazo sala intérêt commun. Ba intérêt na bango baza na associé à peuple ni na za na sima na bango. Baza na peuple te. Tant l'opposition ezalaki na mboko bato nyonso bayebaki opposition ezali
mais na moment pour le moment opposition ezate bazosala mpona intérêt ya Rwanda. Non wana ata biso bakongole tokondima yango te, biso toza bakongole tokokolela mboka na nsima te, toza bapatriote. L'état des chefs, l'état des aza na makoki nyonso bakopesa bango accès ozomona, mais l'état wana yebi te même kokota na bango na nzela bakota na ordre soki balekisi ndelo l'état kosidana na bango ozomona. Nde susi na biso yango wana na pouvoir nyonso eza na opposant, mais baopposant oyo baza contre peuple toza na bango d'accord te. Observateur congolais de partenariat stratégique bazali kosangisa bakongolais mpona koyeba kolandela oyo ezali kolekana entre République démocratique du Congo na États-Unis d'Amérique. Kuna réflexion mayele mpe suivi ya solo esengeli bosejoindre na bango pamba te masolo ezali kitoko. L'Observatoire congolais du partenariat stratégique est une plateforme qui se positionne comme une structure qui veut suivre tout ce qui se passe entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique par rapport à ce qu'ils ont signé comme accord stratégique. Il y a les intérêts du côté américain, aussi les intérêts du côté congolais. L'OCPS, qui est notre organisation, veut être l'interface congolaise qui cherche à comprendre tout ce qui se passe autour de cet accord. Parce que cet accord va finir par impacter la vie de la population congolaise. Les Congolais devraient être prêts à recevoir les actions liées à ces accords à travers les entreprises qui vont intervenir dans leur coin, dans leur sillage. On nous parle déjà des Lobito, on nous parle déjà des Inga 3. Et il y a d'autres grands projets qui vont être implémentés en République démocratique du Congo. Les Congolais doivent être prêts à recevoir les Américains, à dealer avec les Américains, à comprendre le langage des Américains. Et nous, au CPS, nous nous positionnons comme une structure qui veut, en dehors du gouvernement, aider la population à comprendre, à suivre et à s'imprégner de tout ce qui s'est fait aujourd'hui à travers cet accord. Et alors, nous appelons les Congolais qui veulent nous rejoindre à nous rejoindre. Nous sommes de la société civile, nous avons quand même des partenaires gouvernementaux qui sont partie prenante de cet accord, mais nous voulons à ce que le Congolais aussi puisse gagner. On n'a pas pu appeler... Voilà, ça n'a été au talent, mais on mettait comme ça week-end, oh, au Cassia, il y a les gars qui viennent. Culture ya République démocratique du Congo etombamaki na mikili ya poto kuna na Europe héritier watana be na Zénith Ranson kuna na Belgique seka nini basalaki ba spectacle kasi na Kinshasa awa lokola ekendaka kaka boye polémique ezanga kate ba misusu balobi héritier watana be asalaki mpiaka bato bakotaki mingi te malgré bakilinda koi malgré ba innocent oyo bazalaki na concert na ye nyonso elekaki na yango kasi elekaki te na hauteur oyo esengeli kote mosusu balobi oyo Ranson nde apesaki message ya malamu po senet oyo esalemaki kotalisa souffrance ya bakongolais na partie est ezali ya motuya ya ngombe oyo esengeli mpona ba artiste congolais bayiba na kosala libanda ya mboka wera za musicien ya kala Iricha wuti ya lokwa nesi mwana ye koya aye sima wera tikali wera jibo nani Iricha tikali Iriche papa afara papa mwana bisa mwana Holanda ndibo la papa espoir de wana skema afkasa wera so wera longo ne ko nani Iriche wata wera déjà pour le spectacle pour la plein donc la génération pour le ba kuma ya wende na ba e ba yata ba Zénith wana te ba kuma ko ya na pour la côté critique déjà ya mboka déjà za wera tant que voleur dans la procès tous les deux dans la logique la musique ozo kuma manelo eza musique oyo te wonyaka na wa lokuta
on a une musique dans le côté en beaucoup, on a ça autre. Musique nous a bon marqué concert, à quel on juge planté, à quel on juge bouteille, que différence c'est là. La place où ailleurs nous la musique à ce concert naïe. Nous avons le baron de ça qui planté. Jamais. Musique ils a planté. Eh papa, j'aime garçon à outil à Julia, à outil à Tanine, et les gens au Zénith. Faut féliciter. On les a félicité mon don. Même raté sur le style où on a wat. Tout ça c'est oublié. Nous on a mémoire de la bibliothèque le couteau, ça le plein, disque simi. Oh boy, et monsieur c'est le roi, monsieur ça. Yembi, spectacle l'équipe bien, même à 30 personnes dans côté. Spectacle l'équipe bien et simi. Vous comprenez, musique il a planté. Vous comprenez, même à 100 000, 90 000. Et c'est non. Il a été fait de 120 000, 50 000, jamais. Musique il a planté bien, et en tout cas, faites courage, bosser de nous, qui m'a rappelé aux autres qui m'ont fait, on a bien mon sens. Pas décourager, bosser toujours. Là, on a venu à ma casse. Mais si il est temps, je n'ai pas de le bateau, grand prêtre, il y a spectacle. Vous comprenez, toujours dans l'aigle. Toujours dans l'aigle, en tout cas, dans les bons. Donc, on a une musique, et ça, on a le bon chanteur, on a une dizaine de bien été. Nous avons beau chanteur, faut la belle chanson, aux oyemba, public aux oyemba. Nous avons beau chanteur, mais là, on est fondre à moi, sur moi, on va dire, c'est quel beau chanteur, en tout cas, il a fait les gars, bon chanteur, base de l'eau, nous avons beau chanteur, il y a un moi, on a une dizaine de baraté, nous avons beau chanteur. La nyonso, ezali ya motuya, soft power, ya République démocratique du Congo, ezali kokende, oyo, Congolais, bayebi na kosala kuna, esengeli kobetela bango maboko, po ezali facilité, ba misusu kutu, pongi na pongi, bazali kosala eloko te, kasi, oyera na héritier, bazali kosala makasi, pona kotombola toujours République démocratique du Congo. Pemene na bino, artiste ya mboka. Bapeyi oti ya mondial, bango nyonso éliminé na 8e de finale États-Unis, Canada, na Mexique, bayi baza ya kolela. Nitabisi na bango Cristiano Ronaldo amelika kamai moya singa ta coupe ezate si asoni pasi pe mawa ezali États-Unis d'Amérique lokola folare anzoki carton rouge Donald Trump abenga Gianni Infantino président ya FIFA na téléphone ola koyebisa ye batala likambo wana ya joueur na bango atako bazongisaki liboso ya Belgique atikali komona na te abeti ate eloko moko te États-Unis d'Amérique balongwe tozotala pe tozojimele awa compétition ndenge ezali kokende déjà boye ezali kokoma na suka oyo akozwa yango esengeli kobetela ye maboko o bapeyi ya minene esi elongwe déjà kutu Portugal elongwe liboso ya Espagne Cristiano aleli po na compétition oyo amonani te surtout ezali compétition na ye ya suka na carrière na ye esengelaki atika déjà kobeta balekasi na lolenge oyo alongweli on a eu amoni yango humiliation tozotala pe tozojimele ndenge compétition ekosuka kasi pona ba africain balobi ete coupe oyo esengeli eya na Afrique. Avec Jimmy Mukedi sans filtre analyse na biso par rapport il y a une actualité de koleka na mboka na biso République démocratique du Congo pe ailleurs. Parce que véritable ennemi à Congolais ezali nzala. Véritable ennemi à Congolais transport passe. Véritable ennemi à Congolais salaire kozala te. Véritable ennemi à Congolais azali kosala azali komona mbongo te. Véritable ennemi à Congolais tracasserie. Véritable ennemi à Congolais ezali ndeko na yo azali na parti politique songolo te to be parti politique pakala te. Lokola tozala système démocratique. Lokola tozala ndenge oyo mboka na biso ezali République démocratique et sengeli mutu nyonso a s'exprimer apesa avis na sur oyo ya lingi ba partisan ya changement ya constitution bazali na droit ya ko défendre position na bango de A à Z ba oyo pe bazali contre changement ya constitution bazali pe na droit ya maloba mutu atungisa muninga te mutu aloba mabe na muninga te mutu afinga pe muninga te par rapport ya position na ye démocratie ekendaka bongo et sengeli to ye kalo ko se supporter de fois biso population tozwaka ba place moko extrême to memaka makambo na motema ti neti to bomana mais ba politiciens au-delà du fait que ba bundaka ba potanaka ba finganaka mais soki esengeli ba fanda na table pona ba intérêt ya mboka pona ba intérêt na bango pe batikala kimia ba fandaka na kimia esengeli to ye ba biso nyonso ba congolais
nani azali réel ennemi ya Congo. Ennemi ya Congo ya solo esengeli ayebana oyo alingi bonheur ya Congo te. Ennemi ya Congo esengeli ayebana oyo alingi koexploiter Congo sans Congolais, to pe sans intérêt ya Congolais. Au lieu to potanaka biso na biso, to se fragilisanaka, il est temps. Elobi ata banganga nzambe, elobi ata bandeko na biso ya l'église de réveil, elobi ata ba politiciens songolo pakala esengeli to s'apaiser, to fana kimia na mesa to solola to bandenge nini ya ko refonder mboka na biso. Comme ça bato bazali na idée ya changement de constitution. Ba yeli biso makambo na bango, ba défendre ceux qui monde ezali important, population ko décider. Bato pe bazali contre, ba yeli biso ba argument na bango, mutu na mutu apesi oyo yazali ko kanisa pona mboka. Mboka oyo ezali ya panage ya mutu moko te, mboka oyo ezali ya famille moko te, mboka oyo ezali ya batu moko te oyo bango esengeli baliaka biso batalaka bango, mboka oyo ezali ya batu nyonso. Et alors mutu nyonso oyo azali vrai congolais esengeli a se retrouver na mboka na ye, surtout oyo ezalaki lokola dictature, oyo ezalaki lokola colonisation, oyo ezalaki lokola ba prédateur ya République démocratique du Congo esengeli basambwa. Lelo oyo lisolo ya République démocratique du Congo na logique ya soft power ezali kobeta para monde entier. Marketing sportif esali que RDC lelo batanga yango à travers le monde etelema ebeta lisolo ya RDC. Coupe du monde oyo tokendaki depuis ba années 70, tala toye kozonga yango lisusu 52 ans après, et puis tozongi yango lokola ba simple participant te, mais tozongi yango na victoire moko na poche, na nil moko na poche, na kopola moko na poche. Et kendaka bongo eza nango makambo ya bale. Mais vérité ezali kaka que mboka na biso ezali lisusu na phase oyo ya kobomba yango te to pe ya koetufe yango te, mais ekomi na phase moko oyo esengeli eza na influence libanda po bato bazali koluka koya awa, po bato bazali koluka kobeta tour awa na République démocratique du Congo, bayeba bongo koya pona koyeba ko construire na biso, quand bien même que bakoya pona ba beaux yeux na biso te, bakoya pona ba intérêt na bango, bakoya pona basala ba affaire, mais esengeli pe congolais à se retrouver, esengeli pe bana mboka ba se retrouver. Yango wana encore une fois projet oyo ya debout congolais on a cofinancé ba projet ba plan d'affaires ya ba jeunes, esengeli ba jeunes ba fungola yango déjà misu ROYO 1,3 milliard ezali ebele oyo bakokabolela ba PME nani mamotekaka mikate yo na kwena yo salaka musala ya ba brique o salaka misala ba zelo otongaka ozana atelier na yo osalaka imprimerie ba misala nyonso soki osalaka yango soki on se formaliser d'une certaine manière yeba ke mboka ekopesa yo mboka mbongo bakopesa yo ekozala likelemba te, mbongo bakopesa yo ekozala lokola tobenga yango crédit te, mais bakopesa yo mbongo forme moko boye pona ko booster yo, pona ko appuyer yo, pote yo ko formaliser musala yo sala, pote yo pe yo ko tombwana ya na batu mususu mère mikate arosu tukabwazi $8,000 et puis ba o mususu soko za la moins maison arosu tukape boye $20,000 et bagisi ata ba rayon ya marchandise et ça lié au grand garçon par rapport à Masolo Rosal Kosala. Et Seigneur Nicolandela yango de près parce que et Kosala man étape il y a 3 ans chef de l'état hier moko azui makambo na maboko qu'on n'a pas ses aliments séquité tchela yango mayele comment plan d'affaires na comme il faut postuler ye baka ke bafuta ka batu ba futa bazali mongo pe ezali pona mboka. Donc ba projet oyo banaye koleka toujours na système ya munoko mboka oyo banaye koleka toujours na nenga cc boyeba ke ekomi possible pona mutu nyonso esika ozali yeba ndenge nini okose mobiliser pona koyeba ko assister pe ko bénéficier na mbongo oyo l'état congolais à travers programme qu'on a passe à travers campagne debout jeunes congolais ndenge ko salema bino nyonso boyo bénéficier nango po te toloba to beta lisolo ya Congo mususu ba Congo ya pasi ba Congo ya guerre etika la sima ya biso to beta Congo ya prospérité, Congo ya jalousie na mututé, likunya na mututé, mais Congo ya mutu nyonso ko bonga, mutu nyonso ko zana kimia, ko lia ko mela, ko travailler et puis ko vivre calme na libota na ye. To zana posa ba reconnaître tribu moko ya ba Congolais na mboka voisin na mboka moko ya ba voisin te. To zana posa ko luka makambu na mboka ba mususu te. To zana kimia na mboka na biso, batika biso kimia. Oyo pa lingi mabe ya aiba ke mabe
na mutu oyo akobanda mabe po mabe sukelaka mabe na mutu abandi mabe eke yo oui. Suka édition ya Mokolelo Kambe News biso tozana toujours pour informer bino information télé bakate na site internet www.kndnews.cd kuna information en continu na ndenge ya kosakana te et c'est boye ba peke chaîne YouTube na biso et vous allez continuer comme ça avec un partenaire idéologie na chaîne YouTube avec Jimmy Mukende bobo sanate page Facebook TikTok ya KMB avec Jimmy Mukende kuna ba information en continu d'une manière permanente et professionnelle kuna tout ça va musala ndenge esengeli kosalema tout ça va musala pona buzobate tout ça va musala po batala bisote mais aura toujours information o sécurisaka oyo bozali na posa ya koyoka pote mokili tambola malamu tout autour na biso tout le monde a le avec le même plaisir et qui oui. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino